abandaki kobima na libumu ya mama na ye tangu depuis azalaki fœtus ya 4 mois akenda mikili ya poto azonga abimi mwana bébé ya zemi 4 mois mais abimi na âge ya 40 ans akenda bongo mikili ya poto tangu kotoyo zemi ekoma 5 ou 6 mois ye akokisa âge ya 60 ans akenda ba mission ebele kasi mission asuka avaye abotama ezali oyo kadia mpemba tindaki ye abima bongo na lemba super na âge ya 21 ans akenda ye kosala nini kuna yaya keba na ba âge wana to baka entre 20 na 25 ans bango ne ba osalaka makambo ya minene ya kosakana te yo moni kaka mwasi azali kongenga jeune garçon ali kongenga na esaka bino chaque fois ezali difficile au moins un jeune garçon à moins de 30 ans a roulé carrosse azala na bambongo azu yango wapi à moins que papa na bango azala mutu ya katuku bianza kasi ye abandaki kosala yango ye nani pasteur Alpha Polo oyo azala kibongo ex magicien Zabolo tokoyamba ye pour la deuxième partie ya émission ya lelo. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pe sa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi to kutanaka pona ko solo la makambo zali koleka bongo na communauté na biso ya batu ya mangala mingi ya biso oyo tolobaka pe lingala bien sûr na esabno chaque fois lingala ezalaka kaka pona ba congolais ya Kinshasa te ba congolais ya Brazzaville te ba ngolais te mutu nyonso tu bo rappelez-vous même ba camerounais ba togolais ba maliens ba koba koloba lingala na ba chinois ba lobaka lingala donc voilà o sa ba lingala émission na ye yango yo ozali ko na biso ozali na Kipushi na Texaco na Mbandaka na Isange na Matadi na Mbanzangungu na Suède na Venezuela na Brésil na États-Unis na France Mexique Afrique du Sud Johannesburg Pretoria Cape Town tala émission na bino yango yo ebandi la musa papa la muka la musa mama la muka yaya mwasi ya mobali boko te bango papa fiston pelende asi abandi déjà voilà yango ke ndaka ndengo la sakabino na lingaka bobenga ngai tata pelende to ke de bongo na recours à l'authenticité pona nini ba mindele bayaka ba coloniser biso ba pesa ka biso ba kombo oya bango est-ce que yo shoka déjà belge moko kombo ya belge mpolo
osioyoka kombo ya belge Ndosimao est-ce que osioyoka kombo ya belge moko Pelende pona ni biso bengaka biso ba Roger bengaka biso ba Michel bengaka biso ba Nathan ndenge nini aya recours à l'authenticité yango na lingaka bengaka Tata Pelende voilà même l'originalité ya biso ba africain obo mesali ya to koyamba pona bino mosali na Nzambe pasteur Alpha Polo mosali na Nzambe mbote na yo mbote Tata Pelende. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Mosali Nanzambe. Torobanda bongo na losambo obo mesano ya moto kota na vive deuxième partie ya maso na biso lelo. Ya wenzambe topesi yo lisusu matondo na ndenge oyambi biso na deuxième partie na biso témoignage. Merci Nzambo azobatela milimo. Papa to recommander moment otolingi toloba. Eza pona biso teme eza po mokili eyeba ke yo Nzambe kaka moko oyo kangolaka yo Nzambe kaka moko zongisaka batu na nzela oza kaka Nzambe yondo lekili kolaba Nzambe nyoso yango na recommander moment oyo batu na bandako na bango bakolande mission bao bazana ba problème bazana ba maladie bazoluka solution monganga monene za yo Jova Shalom yango totiki moment oyo tolingi toloba pour ta parole que ton esprit est kita et révéler biso encore des choses cachées na telemeli mouvance de soit satana oye komema doute na mitema bana Nzambe oye komema complication na ba pensée mais tika molimono emema biso na discernement normal pe réel na kombo na Yesu Christu ndetolobi amen. Amen, mon sang Nzambe, merci beaucoup. Bandeko balandi partout bozali. Merci d'abord na appel et belle obengaki na émission Yambo partie numéro 1. Papa Fiston, pour la dire le collègue Yusuf Batu ya boete, voilà. Témoignage et ça la kaka vous allez koloba il faut kota la vie privée, vie actuelle. Le kola ndenge mosali abanda ikosala. Merci. Alors bobenga ki ebele, bo continuer ko benga na SBino télévision et ça la kangonga pe ça la kambongo. Oyebi pona kosola boye unzela singa na mosala na Nzambe azali besoin ya kotia ba unité na téléphone surtout na Congo ba difficultés za ligne et puis na matadi kuna soki bosungi pona bolekaka boye boyokaka oui c'est vrai on va na salon papa maman bo ali kota la pose dire radio le coller awa ben sanité le kakate oui c'est vrai soki biso to zali na ba moyen ya kosala retransmission boye mais est-ce que invité na biso mosala na Nzambe a perdre énergie ali koloba po sikabwe azali susu magicien te oyo akobimisa mbongo akobimisa lipa kwanga te azali ko vivre kaka na oyo bana Nzambe boye ko sunga yeso ki obengiye osungi pona continuer koleka et kozala malabu mingi. Alors pendant ces 35 minutes vous ne serez pas dessus ndenge ka bozala dessus te boko yoka non seulement témoignage mais manifestation ya Nzambe kati ya liloba oyo bosana Nzambe akoloba lelo awa bosana Nzambe Tata Polo Alpha, pasteur, ex-magicien. On va te benga yo zabolo, te benga yo pasteur. Voilà. Malabongo kayo to sukaki esika pi yo na libumu okoki soki 5 mois 6 mois. Ba bimission na super lemba na âge ya 20 sope 21. Okene ko sala nini? Malabongo kayo. Après avoir yana ko sisa mission na kendeki na ngona Vatican nde balobi na ngana zonga na kati ya libumwa mama naza na mission o bazaki na ngo na posana na mokili mais kalobaki il fallait tout ça la première partie na mais funa ça la première sacrifice donc premier sacrifice nanga papa na sala ki ngo naza na kati ya zembi ya mama omoni bela batu papa Pelende tuzumo na mokili oyo ezana bato malamu na bato mabe ezana muntu musozo mone azotambola na ba jeep ya minero zo mone mwasi kitoko mobile kitoko na mukili abotami na nzela mwasi na mobile te ezana batu ba faux batu o balati bas esprit balati mi esprit ya batu balati poso ya batu azotambola na sababile yango ko bimisa ngai na lemba terminus na âge ya 22 ans. Et moi, moi, ça, liboso na bomé azalaki une fille chrétienne. Oh là là. Et moi, ça, liboso basenga kinga azalaki chrétienne. À l'époque, l'église de réveil azalaki te toanga na l'église azalaki protocole l'église à Michoni. Et loko nini na bomé la ki mwana mwasi. Oyebi ezana belé abanda Nzambe ya. Bazana ba erreur mingi na ba vie chrétienne. Muta monika koloba mukobele la moto. Koloba to koloba nil est sans effet. Toko kata lien ndenge ba kataka. Pona c'est fini.
Oh, akanisi ke akoba nobele la moto ne wana na ba distraction azanango diable akokima ngo. Bo comprendre te na bakata ba église to obele la moto ba diable pe bazali bando ki pe ba mazise bazali au moins pe mutu moko akwete. Yango na lingaka bato te na kei esprit azolo bana kei ake wapi. Tala délivrance papa tata tepelen des alliés mutu apprendre conscience na ye andima lo bakina bongo la mutema. OK. Ezate bacholo boko kweyo banduko baluka na mabelendo bongo li mutema te. Ezape ko bika te. Mutu po bika fwazwa conscience na mutu amakambu. Tula bo kwele nini? Obiki pe na nini? Batu ba lelo moni ba pasteur ngani nga ocha batu boko na mutu te na se pla pena na mingi te. OK. Moi j'aime que mutu avoué ayepa na ngabi papa moninga nazana kindoki. Na lingi na bongo la mutema. Kala soki papa pelende mutu andimi ye moko délivrance ezalaka normal. Oh donc to simbala no wana mosali. Donc ezalaka pe que mutu aza grand sorojongo chor amoni ke no na dame trop na lingi na tika baka ezalaka pe ndenge wana. Mais oui, ça n'a pas tout pendant Monique ya bando ki maliwa biki akimi hein. Ah bon? Ozomona. Mais lelo batu ba mona ka soki muta ko ina kati église pour église wana ko esaka batu to pasteur na ko esaka batu aza omniscient. Jamais. Bible lobi to imposer loboko mais to faire tomber batu la loboko te. OK. Imposition des mains, ce n'est pas faire tomber une personne. Et bela batu bakoya katata pelende ma sentiment. À recevoir Christ mes sentiments saliés. Alika batu ba mona ya koi. Oh. Yo mona ku muta koi ya azo pour la mabela zo seka. Yango moni ba théâtre bana nzambe ba koma na ba théâtre na kata ba église. Wala bino de ba nzambe. Mosali. Théâtre pasteur ayeba déjà que c'est wana koya ka wana koya ka. Wala bino batu na nzambe mosali. Tomona kutu bino basali na nzambe bokoma babundela catch américain bokoma ba undertaker ozi bana muto kangie bana okele okwei na ye. Église komi salle spectacle. OK. Oh Bible zolo bana biso Nésaïe 55 verset 6. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Ce qui t'a appelé de tolobi na lingala malamu elingi koloba boluka nzambe tango azosala nini azomonana pour dire er moko akomonana te. OK. Omoni ndenge balobi la présence de Dieu et l'absence totale du diable et c'est réel. OK. Omoni confusion. OK, la présence de Dieu et l'absence totale des œuvres du diable. Diable peut être là mais il ne peut pas opérer. OK. Donc, la présence de Dieu ne peut pas faire l'absence du diable. Mais ça fera l'absence ya misala na ye. Au sololi. Yango zo mona na kata ba église ba démon bazali. Mais pasteur ako bimisa ngoti. OK. Mais aoke bizwa ser musu 70 musudi. Asimbisa Zambe bongo Zambe kita. Allez, obimi na vendeza. Batindinga mission faire moi na moi simoko. Mais pendant bazalaki ko fabriquer ngai namoni azungu mamoko ya 15 mètres. Oh. Alatinga na kingo e baluki chenette. Alobi na ngai mwana mwasi wana akolula kaka chenette oyo lati. Alors, azalaki protocole l'église a mission. Lelo mona mundimi akenda ka église mais atonga ka pasteur na ye. Afinga ka église na ye. Alobaka mabe pour l'église na ye. Tala papa Pelendi même na ko loba Bible bi ne touchez pas à mes oins. Ozomona batu ba comprendre te oin azala mabeto malamu azaka ka oin. Oh le vrai jugement siko etali nzambe. Même bazo sandisa batu michopo, misuni, bamaki, bambisa kokaukezo bima. Mais kotale na liso alisumute. Tala eka na liso kaza musali.
mais makambu na ye azosala mosusu kolanda ngo te ata azobima na baser tolandaka te biso mbalo tobayi tokolandela paster tina ti papa te papa Pelende toza na radio toza na tv tokoko encourager likambo wana te omoni na mokili oyo eloko ezosambwisa bato mpo bato basangisa ble na seneve esika moko me toyeba kaka ke tokokola esika moko na masumu mpo nzamba ya kopona baoyo ya ye pe conseil ezalaka papa Pelende koloba ngo mpo bato te me kende mpa na ye en tete ya tete loba papa otambolaka mabe alors soki obimisa ngo mpo bato ekomi lisumu luka ye lobela ye aza mutu la chair est toujours faible alors soko lobeli peut-être osungi mais soko beteli mutu lisolo peut-être mutu apalingaka ya na église na bino aoya lisutu wana okomosa la destruction komo panza likambo te tosimana no ya mosali ya moto continue olobi soki moni pasteur na mabe oluki na privé osolusi ye atika bon tangu bino bopesaka baprophétie certainement ekingani yo wana bopanzaka mabala bato te wana nde malamu wana pe pasteur aza su na discernement maloba te même nzamba azomona likambo mabe akoloba en public te eloko lelo komosala bato yango nalobaki likambo moko baspectacle omoni spectacle ezangisaka mutu maîtrise eza na mutu mosusu aza na maîtrise ya prophétie te aobetango na miso ya bato mais mutu aza na maîtrise ya prophétie oyo liloba oyo nzambe alobi nzambe aza omniscient akoloba likambo te kopanza libala bato wana ekomi basentiment voilà alors pendant que babimisinga na lemba na âge ya 22 ans azwi chenette wana alatisinga alors lupango ya basere wana omoni mapango ezalaka ya coin alors eza clôturé mais eza na portail te ser wana mpe fo akende église lelo bandimi bakendaka kaka église ere ya mateya bana nzambe babosanaka nzambe azovisite biso na intercession na prédication na offrande et puis na badim na prière ya clôture c'est ka badi na biso na prière d'ouverture ake na intercession aye na prédication aye na baservice ya bofrande makambo nyonso et puis na prière ya clôture or likambo mosusu diable alingaki azwa yo mais tango précipitaki déjà obandi na nzambe moya azwa yo eza te yango tomona mutu mosusu lokola manquement ya prière d'ouverture ya baange ya prière ouverture oye même na église okomprendre mate ya bate yo te ofu kobanda na nzambe na basérie nyonso wana osali culte complet na baserviteur na baservante de Dieu bakoma bato akokende na église kaka na retard donc bango mpe bakoma kaka banzambe alors mwana mwasi wana fo akende ezalaki jour na ye ya travail tellement bayebaki mpe azalaka moko ponctuel na nzambe siko eloko ezosalaka diable tomkanga ye to tomenace pourquoi azalaki songisongi azala ozwa motakala église azopanzango alors tango milimo ya bana nzambe mosusu ezobeba nzambe azomona yo bolamu ozosala na église te azomona milimo ya bana na ye ezozala perdu epa na yo wana okomi mbala moko malédiction auprès de Dieu non que auprès des hommes donc nzambe azomona yo mosali na ye to mwana na ye moza étiquette donc yeba na moment wana nyonso bitumba nyonso ekomona ekose présenter kozwa yo ozo comprendre nde na ntango wana balobi nini tokosala po to arrêter mwana mwasi wana okomona bafi basambelaka bazokende église papa alobisaka basere nyonso basambelaka nini église moko te ye na église aza ennemi ya mutu nyonso me bapayen oyo bato basambelaka te bato batukaka nzambe batukaka église na bango ye nde azalaka ami intime na bango même Jésus Christ mokomusu avandi bayebisi ye bandeko no baye alobi bandeko na nga solo oyo tozosolola bango liloba tata moko yango wana correct
Donc, le vrai famille, c'est l'église, premièrement. Aux la famille non biologique. Mais le vrai famille aussi, c'est la famille chrétienne. Yango mona ba premier chrétien Bible lobi bazalaki même esprit yango moni batu balanda bango ebele. Alors ni les salabaki deuxième monde invoqué elongia camarade nemoko tellement ayoka ka camarade wana. Alors squelette moko na deuxième monde alati elongia camarade na ye aye. Papa Pelende oyebi ngala sepela kana ba visite nyonso te oye ko sala mapona nga tant on a télémis soit dans aucun cop to dans aucun église. Mingi ezalaka ba visitation satanique ya monde des ténèbres. Même papa na yo, même maman na yo. Est-ce que qu'est-ce qui se prouve? Muto aye ko talo na erozo ke no sambela to ke ne cop no moko boy ezan de kono réel. Donc yo moni ka pone lungi. OK. Ozolanda donc yo ozolinga ozolanda elongi to ozolanda pensée ozomona tata alors mwana mwasi wana aye kosala visite muninga nanga bayambani ye azalaki déjà en ligne azoke d'église nde muninga na ye alobi vanda nanu moke tango avandisi ye. Dans ce moment-là, manœuvre n'est pas ça la mapunga pinaya. OK. Malamu funga na ekoleka. Tango babwa ki musu na baba ba moni, so ser wana église abi garçon ala tikito ko ta la chaînette na ye. Malamu ko deuxième monde elobi bengai aluli. Na lobi ser s'il te plaît. Tango na lobi s'il te plaît, ser wana chrétien tuniye tongai. Ngana zoyeba déjà muninga na ye aza mutu na biso. Azalaki missionnaire. Na lobi te yo yaka. Mbala moko se wana lobi ngapeli kamuna yaki to solo lite mupaya mususu amunani na tikibino na kena ngai. Tala omoni na nzela ya vie ba missionnaire bakufa kate. Deuxième monde azaka na ba missionnaire. Comment mwana mwaso zalaka na camarade moko ayela ko mibali. Comment mwana mwasi yango na sepelaka teke nzela oyo zo kende okenda kotika mubinga no pa mubali na ye camarade mubali ne pa linga yo tala ezala bakamoko grave pe bobala. OK. Papa Pelende na tikali na mwana mwasi wana azaki na Bible na maboko na bise bonsoir abi bonsoir ngabi ozo kende wapi ovandaka na quartier alobi na vandaka na quartier ozokende wapi alobi nazokende église ngabi église okesala nini kuna obi ke papa eloko ekamsanga mwana mwasi akamwe mbala moko donc ayebite eloko omona mutu akendaka na église mais ayebite eloko nini akenda kosala na église. Vraiment omoni deuxième monde po bapesa mutu azala serviteur ou servante na bango papa fuma enseigner yo. Tala comment bazo enseigner nga maintenant na botamité. Na besoin déjà enseignement. On a koyaka ko sala na mukili. Nanu na botamité mais na enseigner. Maman na bia fio ayebite makambo ke na sa église. Maman ngabi moi je vis en Europe. Je viens de l'Europe. Mbala moko moi ça lobi wana siko mutu abi oyo penga prophétie ba pesa kinga Tala papa Pelende ezala kana mwana mwasi azana Congo wa to azana Afrique du Sud akomona mobali moko Afrique du Sud na Afrique du Sud ko eloko pamba mais akuta na kana raison na mobali mo boto na nzela mobali mo avanda na États-Unis papa aroboma libalo ya mwasi mobali wa kala vraiment mais omoni avion ayela kité omoni passeport na yete mais yo ndimi mais muto imonaka air nyos ondimi yete omoni comment deuxième monde de travail kabat muto nano monate ozaina fiancé no moko na église mais okuta na fiancé moko wana bi prophétie balobaki na ngana kovanda na poto prophétie ba bébé ngana vivre na mobali ya poto mama qu'est-ce qui se prouve que wana mobali ya solo vraiment
yango zomona libala wana esimba te bakanga bandoki na famille ondoki ye moko tangu ser ayoki navandaka na poto ser akomi ayoki esengo moko seke namonaki ezalaki professeur pasteur na ye vraiment bana nzambe bayembisa ngai nalingi naloba makambo nyonso na koloba vraiment naye kotuna ser wana ovandi na milie oyo alobi nalobi quelque part awa hotel moko eza te ozomona obi eloko esalaka deux fois bachrétien na église de réveil bana nzambe bayebotanga bible te ok mwana nzambe ozosala mutu miracle mutu oyo ayebi ata bible te ayebi nonso verset biblique ata moko te papa yebisanga est-ce que mutu wana ayebi nzambe vraiment ata koyi abandi oloba baprofesie est-ce que mutu wana ayebi nzambe yango monaka baeglise mosusu moyena ntanga bakombo te bazokoensegne bato bible soki otali baeglise ya basataniste papa balakisaka bato bible balakisaka bato baécriture pourquoi ayebi ke dans l'écriture ndoko oyeba kokanga mutu oyeba kokweyisa mutu oyeba koenvoûter mutu ok Satan connaissait l'écriture yango na jardin d'Éden atuni Ève alobi balobi na biso tolia mbuma te ya tuni ka réellement obi mona réellement il troubla pensa Ève ok mbala moko Ève alia mbuma omona ke mutu azosambela me Satan kweyise mpona nini aza na baécriture solide za kokanga Satan ok olobi na yebisi mwana mwasi wana okolakisa ngo chambre hotel nde mwana mwasi wana azwi bible abosani kokende église aketika ne bible na ndako apréféré akende tikanga na hotel nde tokendaki tokomi na hotel quand tokomi na hotel tokoti biso mibale pendant que tokoti biso mibale pendant que tokoti biso bale pendant que tokoti biso mibale na un hôtel Nathalie kaka na vandi nga bando concentrer esprit na mukili naza na 22 ans mais na libumwa mama fœtus il y a 6 mois fœtus il y a 6 mois na bando concentrer esprit nazo tala ye pendant que nazo tala ye natuni olingi na pesa onini mbala moko oyebi mwa mwasi walinga senga mubale lokoti bazaka na filmo babetaka na onoka abeti mwata envoûtement ya basi alobi papa kabelanga kaka chenette olati lokola eloko ya lulaki na liboso yango ezalaki pensé lelo bana basi bazozala détruit pona mokili Bible lobi mon peuple périt faute de connaissance. Oyebi mutu soka za na connaissance te. Eloko moko kaka ya muke koko bomai. Eloko muke papa pelende koko bomai. Alors pendant to vandi nga bise Chenette ezeloko pamba. Na ko tourner deuxième question. Na moni oza na nzala. Alobi papa moyen te. Na biso za na nzala bi papa moyen te. Merci. Zwa mbongo oyo kino sombelo ka kolia. Pourquoi na bimisa ki papa pelende? Omoni deuxième. Ba pesa ka eloko bongo te saba senga autorisation. OK. Yango zana ndeko moko ozana ndeko na bino mo suspectaka zana mbongo akisi. Omona aneta zana kisi azana nini? Ata osenga ka mbongo. Lokolo sambela ka mingi a opeso te. Omono ke pande kona yo. Oke ya pesa mbongo azosenga mbongo ata pa chauffeur na ye. Okoza na 2000 te pesela nga mwana on. Papa Pelende. Sache que mutu wana déjà a côté dans le noir. Akoko pesa yo mbongo te parce que aza dans le noir. Okay. Ayebi ke soka pesi yo mbongo. Mbongo na ye yo ko bebisa misala na ye. OK.
Dans mon amour, as qu'on peut son bon na maboko te. Ayebi que fois que nous tournons dans deuxième monde, est-ce que na pesa moi na un bon ba c'était ko pesa imbongo te. Ko pesa yi. Ba pimela yo ba pesa te parce que ba yebi ko bebi sa misala na bango. Alors tant que ya senga chenette na koka ki ko pesa yi chenette ndingo te ça toutefois na senga autorisation. Nde ba yebi singa yi tune sokaza na nzala alobi na nga paza na nzande na ko pese mbongo na ebise bon bima kendi ko sombeloko nyoso wana na empêcher ka po bima nga na tikala poto solo na grand maître nde to soli na grand maître alobi tala na mupanzi na moni nyoka moko vipère alobi Alexandre na sama kolona yo tala Alexandre na sama kolo baluki chenette apesi nga demande zanza moko ya ton ba semande na moi sardine za lokola ba boato alobi Alexandre na sama kolona yo ton aleki sango boye e baluki de père ya moscarpin alobi moni manzanza oyo eza ba pine oyo komema deuxième directement na deuxième monde na 18h juste même jour alors même jour nagi mission moko suicide alors tango ya bimi akei pendant que to bina karesa kinaye nazwi simi ya contrôle ya kindoki na chie ndenga bimaki libanda nazo contrôler nazo mona ye na omona ye tapanda zo alinga kota ba garçon mo quartier e ba moni o ser en Christ na kati hotel azo ke no sala nini omoni muto akizaka muto liboso ezaye moko diable akwa kize makambo zo sala alors tanga yiko ya ngana tuni mais na mona kiyo o sola na ba garçon mbala mo benga bébé omona ki ngai ndenge ni ngabi c'était na uta ko sombela yo Jeannette bébé na lemba terminis ngabi oui okokola ksangai maison ngo alors lokolo hotel ezaki en étage to temi ngabi ya kotala tango na fongoli rideau omoni na fona ya mutu na fona na poser le boko na sel kwa mutalongole mutoki na bwaki na lobi allo cimetière ya Gombe botindela nga maison moko bazwi tumbo moko baye nango lokola na pozaki elongi loboko likolo a front akomi invisible aomona makamu oya mukiliote makomi komona makamu oya deuxième monde mbala moko oka mona ngo eza tombo na mona ngo eza lokola magasin mbala moko alobi na kwa ko somba biloko lobi ngana ye rendez-vous ezalaki 18h juste atuninga biloko ngo to somba wapi yango nde na ye kozwa chenette na lakisie na latisie na kingo mwana mwasi ayoke sengo makasi après na ye kozwa susu sapato wana na latisie alors tango na yebisie nga ongo sala lipa na ngande ayaki taka to yambani biso mbale to disparaître tant to bungi biso mbale to limo na kata chambre hôtel mbala moko teko mbala moko na deuxième monde tant to koma na deuxième monde mwana mwasi wana mbala moko azalaki lié bakangiye basinga mais na mona likola mesa moko bandeko na biso muso babenga yango altar mais na deuxième monde babenga yango tumburtu mais na mupanzi na biso ezalaki na cercueil moko bakoma 14 jours donc muto wana azalaki déjà poli siko na deuxième monde nazalaki na âge ya 13 ans quand okomi na deuxième na âge ya 13 ans nde place wana mwana mwasi azolela bifongolanga na sali nini na biso mondenge okomi awa moya ozonga eza lisusu te parce que sokomi awa moya kozonga eza lisusu te nde nayoki mongongo moko nini ozomona na mopanzi na bi nazomona eloko tabi tala re namoni kane moko nga na bisi bango namoni kane balobi zwa kane wana beta likolo mofino kwa cercueil oyebi ke papa fiston namona eloko moko somwa kosakana te oyebi ebembe sikoyo ekufa lolemo bima 1 mètre nde
grand maître alobi siko to sala pacte na yo fo fiba lole mwana tofina wana nyonso. Oh là là. Alobi ekoma pire nde na bande ko fiba na fibi aye ko lobana ngazwa kan beta likola mutu na ye nde na beti nde mayoyo ezalaki na se o ezako bima na nzoto mutu wana bi zwa cerveau na ye tia wana nde tangu na ye ko zwa cerveau wana tie ba ye ko boma mwana mwasi wana bazwi makilane basopi na sani wana na mélangeant balobi melango alors tangu na ye ko melango alobi na ngai zonga na kati ya libumu nde tokwa kokutana na mokili bien-aimé dans les seigneurs tozana ba mapota oyo ba vie ya bato ebele tekama ba vie ya bato ebele sombama balobi na nga na kutana na mokili oh nzambe soka sungi na troisième partie nde na koyebisa bana nzambe tangu na yaki na mokili na botamaki makambo nini ebandaki koleka. Vraiment. To simba na nuwana de comme na suka pour la deuxième partie na biso mais to simba moi 2-3 minutes na liwana mwana mwasi oyo olimusa ki wa doki siko epana bango ozonga ki totala est-ce que ba kundaki ye kuna abimaki ya kufa to amona na te akenda papa pele ndengana zalaki esprit na kozonga lisusu te nzela o na bimelaki eza omona deuxième monde nzela ba bimelaki za nzela bazongela te. Ok, donc tilelo oyeba so ya mwasi wana te. So no oyeba te tilelo. Te na yebi te. Wana ezalaki kaka na sali na leki na nganzela. Donc to simba na muki wana poto ko passe na suka déjà donc il veut dire bat autre la kopona ndeko na bino peta kenda ki musala azonga te akenda bunga donc ezaka ba sens wana. Ezaba biloko ya sadaka ya deuxième monde. Donc deuxième monde bakoko sala mutu moko sadaka to bakoki ba momoko na ngai ko utiliser ba vengeance moko ba négliger mutu moko ba jouer ka ba kena e ba ke ko sakana na esprit na ye balimusie ka ndenge wana. Est-ce que na makamneti ya mukili musique par exemple au sala kawana en fait différence entre sacrifice ya mutu mobimbo zu mutu mobimbo kena ye na mutu akufi pour ce total na mikoleki awa ba concert na stade ba kufa ki ba suba limo ba mona na tetilelo ba mona na tetilelo eza sacrifice ba sala ngona nko to eza kaka ba kadia pe ba profitera ba to ebele ba ya kozwa ba to ba kena bango eza manipulation eza manipulation lokola sadaka eza bofandi moko ya sadaka ozomona papa eza différence te bon moni mutu akufa esengaka fo akota na cimetière akota nanu na tombo po bazwa ye mais mutu alimwe akendaka directement na deuxième monde po batravaille na ye mbala moko. Donc c'est une différence de la race qui au pesi mutu mobimbo bakena ye na obomi mutu eza même travail mais mutu oyo akufi aosenga ba travail ebele po abando sala musala kuna na deuxième monde asalo musala mais mutu oyo aza bomoi alimwe akosala musala directement omoni bato bakufaka bato bazaka na bomoi bazongaka pe mingi rapide na mokili mpona kosunga ba travail na yo olobi bazongaka mingi na mokili mpona ba travail la ndenge kasi akomi travailleur na yo yo ozopesa sacrifice na opesa bato baza lokola ba travailleur na yo bazwilako mpe bato na baconcert mosusu mpo bamemelaka yo omonaka baconcert ebele omonaka bato bakufa nde basalaka baevangelisation wana na baesprit elimwa evangelisation esalamaka na mokili evangelisation mpe esalamaka na bacimetière ezala mpe na bato bakufa bayaka nako ntango tokokóma na ntan wana oyeba koma deuxième monde asalaka baevangelisation wana. Voilà, merci beaucoup mon sali na évité au succès la prière to maloba ya suka pona na journal lelo za nini nzamba lola apambola mutu nyonso oyo azolanda numéro na ngeza wana Pasteur Alpha Mpolo soko za na poso zo ba précision oza na posa prière on est là zamba lola to pamboli
suka mission totiki troisième partie na saloboko na yo Béni Radio Lokole et kenda kor liboso na kombo na Yesu Christo. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec ça que nous bouclons cette émission. Je crois boyoki témoignage et édifié yo kokanga moté matos incrédulité benga on a besoin de prière beaucoup plus de précision benga numéro ya mosali yango wana ezali na se benga yemoko soki pozwi yango te benga to kusa mais il est le benga biso parce que numéro ya mosali ezali wana benga mbala moko ye pona bo sala prière to pe otuna précision ya likamoko songolo oyo ezapata sikamoko pakala. Quant à nous, nous vous disons au revoir, mais soki yo otala biso ozali na lisolo ya kopesa biso kubanga te benga biso opesa lisolo na yo lisolo koza ya mama na yo ya leki na yo ya mwana yo consort soki obengi biso ozwi biso te komi tungisa matia ya tikela biso audio ya lisolo na yo tokobeta lisolo na yo kaka ndeko litobeta yango soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boy totanga kombo te tokotanga kombo te. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap. Merci. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro